Laissez tomber, laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukamiye. Laissez, laissez, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, gome, il faut gome. Mbote na bandeko nyonso oyo bakotala video oyo ba condoléances nanga na ba comédiens nyonso, tous les artistes et en particulier na ba comédiens ya groupe Salongo. Mama Boli et loko ngana ko koloba ngai maya na art azaki lokwa tata mwasi nanga parce que nga na bimi na maboko ya Elombe aza moko ya groupe Salongo. Libota wana nyonso groupe Salongo baza kwa ba papa leki ba papa kulutu na batata mwasi ya biso bana groupe Simba. Mama Boli azaki mama yaya oyo amarkaki nga na makambo ebele na façon d'être na ye, mais en particulier na ngai amarkaki nga na makambo mibale. Tant na bali jour ya libala nanga na invitaki bato et Mama Boli ayaki, elle était présente, cette dame elle était présente. Puis photo là voilà. Mama Boli azalaki wana mukolo ya libala nanga. Donc azalaki yaya moko na ba simplicité belé na ki icône na ye na ki maya na nga ya mukie, mais elle était là, elle était présente et ça l'a un plaisir makasi. Et na bali nazaki vraiment ya kokamwa que icône ya ndenge wana photo mweza puis là Mama Boli aye kotala nga na hôpital. Donc amarka kinga na modèle moko yaya oyo na simplicité na ye na ki social na ye. Donc elo na osenga to lela na kimia to bosa na ete na yebi ke bandeko na ye o batikali bakulutu na biso pe bango pe bazalaka ndenge moko. Potangu ndeko na bango Elomba asalaki groupe Simba abengaka bango azali kobenga bango po baya kotia epoa po babimisa biso. Yoko bango bazalaki deja bato bayebanaki basalaki deja kombo bazali koya soki Elomba bengi ezala ya mibale eza ya basi bango nyonso bazalaki présent. Ozwi occasion wana ya kojouer pembeni ya bakulutu wana ngai maya oyo na jouer pembeni ya Mama Bomengo, pembeni ya Mama Bele, pembeni ya Mama Linga, pembeni ya Mama Boli. Tozu pe ba conseil na bango. Donc lelo Mama Boli akei to bosa na ete. Na ebike ba kulutu na biso groupe Salongo. Bokozala toujours bomoko. Bolingwe continuer ba yaya. Tozaka na posa ba conseil na bino. Paix à son âme Mama Boli. Misala no tiki, misala no salaki to bandotala yango kaka. Molimo no epe manakimia. Nzamba lola abomba libota na yo na sia makila na ye. Doudou, nasa l'omelette. Et glisser de ma boue, il y a pas choisi. Bon, au collier à omelette, il y a sardine, tout, il y a pas. Tu as maman un café? Non, mais café. Na tout ni soro. Oui, na yoki. Donc nanda ko yo na balaki yo pour na liaka ba omelette. Et bon, on lit omelette c'est na ton. Ou bien café. Omelette avec ou sans sardine. Et là, on a baillé là qui on a un c'est ça. Bon, les Vous savez, mes collègues dans ma tanga. On a fait que 2 semaines. Tu as fait combien de temps? Ça fait 1 mois. 1 mois. 2 semaines de plus. Et ça te réjouit. Ah
pour les gamins matin, on a les cambos sardines, na omelette et ils ont concordé. Ah bon? Pas de concordance. Au moins, il y a un côté. Vous avez un cambo? Les cambo. Mais dites-moi un peu, ce que vous avez dit comme on va là, appartient, tu es à moi. Ainsi est écrit sur tous les tickets. Il y a bûche. Pesa tango inso bakosenga. Tu es pour moi la femme yandakoyo. Donc vous allez yangai. Je ne peux pas. Kaboloye na moto mosusu enfin. Vous voyez bien moi. Dites-moi, pourquoi tu as dormi au salon? Kolala na salon. Nga mobali na chambre. Voilà, et bonjour à tous. Mbote na bandeko nyonso bolanda biso monde entier. Batu bayebi situation toza nango ya matanga ya mama Boli, mama Bolingo, mama Odia, mama Mario atika kibiso. S'il faudra faire un témoignage pour na mama wana, batu nyonso bayebi c'est moi pour nanga zaki lokwa conseillère. C'était la conseillère de la fondation Nanga. Je me souviens, la première donne Nanga na sala en 2017 dans l'hôpital à Kalembelembe. C'est elle qui était partie m'accompagner. Na ba conseil na makambo ebele. En même temps, elle est au Maroc, malgré elle était malade, mais c'est elle qui prenait quand même la peine et obéit Nanga tous les jours pour la santé. Et c'est ça pertinent vraiment énorme toujours. À manquer biso ebele surtout côté douceur naé parce que si au côté na moi si le rôle la maman on a évité na mokilo parce que elle était douce, na comportement naé, na façon naé de parler, na carrière né mobimba, atika là aux en apprendre na motuté vraiment maladie memi maman. Et j'ai dit déjà merci à maman na musalo a salé limboka. Merci na ndenga zaki na biso o toza bana naé parce que moi je connais maman na groupe salon après tozaki na groupe Sinark, azaki partenaire privilégié à président Caleb. Pour prier sous la bande. Après j'ai développé des relations personnelles avec elle. Aujourd'hui elle est partie. Je prie qu'elle souhaitait paix à son âme ainsi que nous avons réconforté la famille Mobimba Bana na ebande konyo sur le monde entier. Donc je pense dès que va obim sa programme to kuta na Kinshasa pour l'enterrement et puis na pesi la condoléance na groupe Salon Mobimba et puis la famille RTNC et puis famille Mobimba artistes et comédiens na ba fanatique sur le monde entier et à l'âme de Mama Boli. Merci. Ozo kene wapi? Ozo ya wapi? Bima gani? Bima. Ta, bima gani? Bima kuna. Na kila musala tena usala ngabi loko anda kabati loko bedi sele ngabi loko bedi sele makamuso na kata. Yo ya ina kwa 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 makap. Ba sili musala no sili lelo na ko futo pete. Mbongo na ngana pete na kusoma biloko ngana bedi sele pona ya. Bima kuna. Kiselansi bukilo na yatika dikukufa. Kiselansi na kusuma sekelele. Kiselansi na kusuma sekelele. Tata. Mama yaki na ndako yeka ka kulukila hapa makampo kaka bangaba makam. Kwa bisanga yaki afuna kwa bisanga. Yo mwana mtutu ya sikanga na boti polo bisanga le nyos. Musano esilide logo ko sa susa. Tata lumeleli. Natadi ngaite papa. Natadi yo. Mataka yo mo. Etali ka yo mo ke no tala ngani. Tata lumele ntando. Tata lumele ntando ukei kaka boyo. Mama zo ba. Yo pele ngona kakuna. Butaka na yo. No bi ko mona ki biloko ezala ki mabe oyebi yango beke ezala ki mabe okamato tika ko ponga yo ko so nyami to basi mona ndako lokolo to komeso mama na mibale so kupende nini na yebisa yo makambo ozoli ngoko yoka te okamati biloko mabe mamu atike ko bebisa na biloko puti biloko tina mese basi ba na yo ko so ni bu mama nini wala mama nini mama nini uzangi se kamata yebimseli basi nayo bobi mani na nini ko tayo matanga ni kula kama kama lobi ndi blogo nsikeki matanga ni badi ele bele tanda fona ni piki ngai boyo na matanga ni badi
Yo ukufi. Mama zoba nini yango? Nakufila tata. Nakufila lisusu musala. Ya mali. Uzo na hika tena bazo tuno te. Ko wale na wale bwesika so pesa te. Tanga yo mako mfa kutula zalite. Bonjour tout le monde, moi je suis Soror Stitson. Je suis la belle-fille de la star Boli. J'étais avec elle ici au Maroc. Donc aujourd'hui j'ai un message à passer, j'ai beaucoup de choses à éclaircir. Donc j'ai assisté à sa maladie et ses derniers instants. Maman elle était morte ici au Maroc le 23 mars à 14h30 au Maroc, à Salé. Donc on était avec elle jusqu'à la fin. Elle avait une maladie qui est très grave, elle avait un cancer de pancréas. Et aussi le traitement c'était aussi sévère pour elle. Elle a résisté jusqu'à la fin. Mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. Aujourd'hui, je veux la remercier de tout mon cœur. En fait, c'est un message de cœur avec beaucoup d'amour. Je veux vraiment la dire merci de tout mon cœur. Mille merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'éducation que tu as donnée à mon mari, à tous mes frères et sœurs, pour la joie que tu nous donnais et l'amour. Et tu étais toujours souriante, même avec la maladie. Tu nous cachais ta maladie et tes souffrances. Tu étais toujours là pour la joie, pour la paix, surtout pour la paix. Moi, je t'aime beaucoup, je suis très fière de toi. Et je ne vais jamais oublier ton sourire, je ne vais jamais oublier tes mots ou tes histoires que tu me racontais tous les jours du groupe Salongo. Tu me parlais toujours de Kinshasa et beaucoup de choses. On avait un programme d'aller avec toi à Kinshasa, que tu me montrais la RTNC et tout. Mais c'est la décision de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tu as beaucoup souffert avec cette maladie, donc c'est ça. Aussi, je veux remercier tout le monde qui était là avec maman, qui a aidé maman. Je veux remercier surtout. En fait, comme j'ai dit, ce n'est pas un message officiel et avec tous mes respects, non, en fait, je m'excuse vraiment, mais c'est un message qui sort vraiment du cœur. Moi, j'étais avec maman tous les jours ici. J'ai assisté en fait et j'ai vu de mes propres yeux comment on s'occupait en fait d'elle ici. En fait, je tiens à remercier beaucoup Madame Denise Niakerou pour tout ce que vous avez fait pour maman. Vous avez montré en fait à toute l'Afrique, parce que nous ici au Maroc, on reconnaît vos efforts. On a vu comment vous avez pris en charge notre maman jusqu'à la fin. Comment vous avez s'occupé en fait des enfants du pays, du Congo. Donc, mille merci à vous. Et comme je suis vraiment désolée si j'adresse la parole aujourd'hui, mais c'est quelque chose que moi j'ai assisté, que je voulais dire parce qu'on ne m'a pas raconté. C'est quelque chose que j'ai vu avec mes propres yeux. Donc, mille merci. Également, je remercie toute la famille, je remercie la grande sœur, notre grande sœur Yamami, pour tous les combats qu'il a fait pour notre maman. Je remercie Etomba, je remercie tout le monde vraiment, de tout mon cœur, pour tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai fait que mon devoir, je l'aimais beaucoup. Et si j'avais fait quelque chose pour elle ou avec elle, c'était avec beaucoup d'amour. Et j'ai jamais senti qu'il y a une différence entre elle et entre ma maman. Donc, c'était une vraie mère. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. Maman, elle est morte ici au Maroc. Donc, elle a beaucoup souffert. On veut la ramener au pays. Donc, on veut la ramener dans son pays. Elle aimait beaucoup le Congo, elle aimait beaucoup Kinshasa. Elle me parlait souvent de ça. Donc, on veut qu'elle se repose en paix et qu'elle part dans sa terre, quoi. Donc, on veut que nous, les démarches ici au Maroc, tout est bon, mais on veut que aussi les démarches de la part du Congo, du pays, que ça soit bon pour qu'on la ramène le plus bref délai. Elle a beaucoup souffert, elle avait une maladie qui est aussi grave, donc elle ne peut pas rester si longtemps. On veut
En fait, je veux l'honorer aussi. Parce qu'elle était ici, j'étais avec elle à la morgue, moi et mon beau-frère. Donc, je veux voir vraiment beaucoup de monde. Je veux voir tout le monde qui aime ma maman. Je veux un deuil mérité pour ma maman. C'est ça aussi. Donc, moi, je remercie tout le monde. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, papa. Bonjour. Nous nous connaissons? Excusez-moi, mais prenez place. Merci. Oui. Moi, je vous connais. Vous êtes M. Pedi, le mari de mon maître, qui est une connaissance. Ah bon? Oui, c'est moi qui ai amené du courrier pour vous, de la part de votre fille Mindongo. De mieux en mieux. Voici la preuve que je me fais vieux. J'ai des peu de mémoire visuelle. Ce n'est rien. Je suis passé tout simplement pour vous dire que je m'apprête à voyager et que si vous avez de la correspondance pour votre fille, je pourrais vous rendre service. C'est sûr que nous avons de l'aide pour notre fille. Je peux vous offrir un verre? Mais je suis attablée de l'autre côté. Ah, je comprends. Vous attendez quelqu'un? Non, papa, monsieur, papa Petit. Je suis passée tout simplement pour souffler un peu et me rafraîchir. Il fait un soleil insupportable. Oui, c'est vrai. Dans mon cas, moi, ils ont ma casse, les bandes. Et ça vous gênerait-il de vous attabler avec moi ici? Si vous insistez. J'insiste. Mademoiselle. Mademoiselle, il y a madame bouteille naïe, na verre naïe, na sac à main naïe. Sert. Avec plaisir. S'il vous plaît. Et alors? Je vois que vous vous portez bien maintenant. Ah bon? La fois passée que je vous ai vu, vous étiez dans un fauteuil roulant. Votre femme et votre fils aîné avaient mis la maison en vente pour vous envoyer au soin en Europe. Et c'est moi qui devais acheter la maison. Ah, ça, je ne le savais pas. Hein. Ah bon? Et finalement, vous n'avez plus acheté la maison? J'ai hésité, car il y avait une menace de saisie qui pesait sur votre maison. Je vois que tout est rentré en ordre maintenant. Tout s'est bien arrangé, grâce à Dieu. Nous voici bien rétablis. En tout cas, il faut le remercier. Vous avez l'habitude de voyager avec votre mari? C'est un homme d'affaires? Non, papa, je suis divorcée. Bon. Mais vous avez un beau sourire et une belle denture. Bien, merci. Vous êtes une charmante femme, pour ne pas dire une belle femme. Excusez-moi, merci. Bon, excusez-moi, je dois continuer mes courses. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Je me sens en bonne compagnie avec vous, madame. C'est pas bien, monsieur Petit. Les gens qui nous voient peuvent jaser. Tu es mariée et moi je suis une femme saine. Ils ne peuvent pas comprendre que je suis une connaissance de la famille. Mais on n'a rien fait de mal, madame. Si vous partez réellement, promettez que nous nous rêverons avant votre départ. Je passerai à la maison pour chercher des lettres. Non, pas à la maison. Je voudrais vous inviter quelque part là à partager un verre, rien que nous deux, dans un endroit discret. Ben, cela ressemble fort à une proposition galante qu'honnêtement je ne peux accepter, vu les relations qui me lient avec votre femme. J'insiste. Au fait, vous ne m'avez pas encore dit comment je vais vous appeler. Je m'appelle Bolingo. Bolingo. L'amour, c'est ça.
Mais c'est un nom qui vous va comme un gant. C'est sans doute ces noms de prédilection qui m'ont envoûté. Hein? Je suis entièrement sous votre charme, madame. Désormais, on peut se tutoyer. Ça va? C'est comme tu veux. Ben, je veux bien. Viens que je te dise à l'oreille quelque chose de très intéressant. Bah, au revoir, monsieur Kédi. Bonjour, bonsoir la grande famille. Famille Salongo Mobimba, ba papa na ba maman. Vraiment force à vous. Ba condoléances na famille biologique ya maman na biso Bolingo. Donc vraiment nazozanga na moi ba moya koloba na ebite na loba nini po liwe l'équipe son en force. Vraiment famille Salongo Mobimba ponanga na koloba lokola bauta école moko epi bazwa mateya ya kozala boboto na biso bana na biso baleki nga na vandi na ba ndeko na biso ba mama na biso ba koko na biso ya Salongo ko banda na ba papa vraiment na ko tanga lokola papa sonzo ndenge nazalaka na ye ondima teke na alaka mwana ipana ye donc soki tozane ozomona moto azoconsidere yo ndenge tozalaka na papa masumu bomonaka azalaka sujet ya moquerie ya tout le monde toyimitaka ye donc bango nyonso totikali na bango bamama kutu na parlons pas mama Bomengo aza mama oyo ntango narataka voyage ya maison mère oyo azalaki kokonsole nga ntongo midi poko wana naza na kini mama mabele bomonaka soki naza na ye ndenge lekelaka vraiment baza bamama oyo batiaka biso na motema biso mpe totiaka bango na motema vraiment ezosala pasi ndenge babaoba bazokende biso bilenge tozotikala na mingi ya koloba te boboto eza mboka na bango kozala bien na biso eza ndenge na bango tokokoloba lelo te mpo mama kei toloba bolamu ne ngai mama azalaki kobenga nga mobali na nga d'abord touti ne nanu commune moko biso totalaki bango wana biso tozalaki nanu bilenge bango bazoleka totalaki bango ntango toye kokota mosala ndenge bayambaka biso ndenge tozalaka na bango ndima teke bango baza babaoba vraiment nzamba zwa molimo ne na kimia mabele ya bakoko ezala douce mpo na ye mama asali oyo akokai kosala apesi biso oyo akoki kopesa totikali na ye na motema tokobosa na ye te arejoindre kaka bapapa na bamama oyo bakendaki avant liwe eza nzela ya biso nyonso pasi na motema mais on peut rien faire boboto ya mama ngai pena te moto nakotémoigne yango mingi bino moko bato ya groupe Salongo boyebi ndenge mama azalaki plus ke biso mais na moke oyo biso tokutani na ye kozala na ye omona penaki na wi toza na mama eza ndenge na bango nyonso nakokoloba vraiment groupe Salongo force na bino oyo batikali toza na bino nzamba asunga apesa kimia vraiment mingi ya koloba eza te tozolela kaka mama okende na boboto biso bana na yo tokobosa na yo te merci beaucoup Mokutana mal pa. Tokutana wana. Kasi lokola pe oye malamu po toluka ta moyen tolongolela ya ta mwanda mu topesa ye sa tozokuzwa ya okende pe na wenze mbongo eza te mbongo eza te bapesi na mbongo te tata mwasi aleki kuna azwi mbongo nyonso yo akende ndaka tata mwasi ndako ya biso te tozwa mbongo na feli tu crois pour un fou quoi nayebi bino ke toleki kuna naleki na limete nakuti tata mwasi aseli kuna azwi mbongo nyonso oye kuzwa tisu mbongo wapi mbongo wa ndako wana balobaki ke bino bozwaka mpo bofutelaka ngo klase yango wana mpe ndenge kokosalisa biso atofuta ndako bongo sikoyo tata mwasi abino akenda kozwa eza droit na biso En plus, tout ce qui se passe, hier, tata moi c'est ango. Est-ce qu'elles ont raisonné vraiment? À que bête la masolo ya famille et pas papa Mboussou en a surveillant. Non. Avec les masolo,
bana mama la bango aboyi mobali o bapesi na mboka et tout ça des choses comme ça biloko wana vous trouvez ça donc yakende kinga kuna kendele kindenga donc biloko wana nyonso zolo bana papa ngwisi mutu azolo bango papa ngwisi ayebisinga nyonso ke soki mutu awa aye to barecevoir ye te na bakoko kabila ndoki oyo alalaka kuna kote ya libanda wana bango nyonso donc makambo oyo ezoleka ye azosepela nango azomona yango mpenza plaisir mpona kobetela yango ntina bapapa ngwisa bakoko kabila ndo ayebisaki yoni tokotanga ndenge nini kasi mama mpo wana eza ekipa mama classe na biso ayebisoke bomengo wana azangi kindoki te yo okondima nga ata moke te vous pouvez imaginer ça nga nakomaka kuna batindika nga or nga mutu na banda ozwa mbongo atako wana vous trouvez ça normal sikoya obandi kolela tokosuka wana okolela tokosuka wana sikoyo ndakomeli na université sikoyo ya osala ndenge ata bino sikoyo bino bozoloba na ngai bana na ngai nakosala na mikata na mbala mibale ekoalika moto fana totalela ngo tunatala sikoyo soki nakosala ndenge nini bongo sikoyo ndako ya bato epai nakosala nini ngai nayebi te eloko nini ayaki kokotisanga na famille ya kindoki boye famille mabe boye bino kaka atalaka te bozoloba kindokindo c'est parce que vous avez favorisé ça poni boko garder babien na bino te botiki na ya biso na ya bino tout même liputa kolata bokomolata maputo est ce que bino kolata maputo au campus je n'y vais même pas parce que manque de transport. Bon, namoni elongo kosala te nakei ne pas makulutu na bino nayebisa ye nano soki mpe akoki kosalisanga ata na mwa quelque chose botikala nanga kovanda bozelanga wana nazoyi puisque je vous dis que na témoignage ngai mama boli fait nayaki koyeba ye d'abord à travers le vieux Doudou Ngafura. À l'époque, moi je jouais et pas à Kadiombo. Nazaka directeur général. Donc après Kadiombo, c'était moi. Le paix à son âme, notre parrain. Yena benga ketilelo, parrain na biso, ya Moussala ou ya cinéma. Quand moi je jouais pas à Kadiombo, le vieux Doudou era kosala Nzonzingi moko de fin Kadiombo a benga kaye. Quand le vieux Doudou Ngafura paix à son âme aussi ayaka kosala Nzonzingi wana au sein du groupe Kadiombo o biso tozalaki ba membre vieux Doudou a monaki talent nanga. Alors tant groupe ça le banga ba poba ça la film moko boye bazaka na besoin ya mutu moko fala jouer ba rôle soit ya Molai soit ya le vieux Massasi. Alors le rôle le vieux Massasi azalaka te Molai pas azalaka te sko babande ko luka mutu vieux Doudou sko tanga monaka style de jeu nanga et pas na groupe Kadiombo avec koyebisa mama boli na mama bomengo na moni garçon moko azo jouer kitoko mutu tokoza ne na besoin yeyo film ngo boko yeba ngo ezalaka film ya mokuli bima na vinanga nga nazalaka mwana ya mama bomengo mobali ne ezalaka pe à son âme le vieux mundangandanga. Alors mama bomengo libali kufaka na mundangandanga. Allez, mama bomengo kima nanga nga pe na kenda nanga poto, mama bomengo pa kenda poto to kabwana nga nazaka bébé. Nga basango mutu bakenda ko tangisanga. Après toye ko lingana mama bomengo na poto to balani toye na kin to kompena bolingo. Nga mwasi nanga ezalaka Malaika, camarade ne ezalaka Mindondo pe ya sonam. Na si bozoe ba film wana le vieux Doudou Ngafura zaka patron nanga ya musala yepa banda ko draguer Malaika. Alors, tango ba ko ebisa mama bolingo na mama bomengo ke pa vieux Doudou ke na moni garçon mo bango ba douter est-ce que pene ya ko ka style a groupe salongo vieux Doudou le bi oui photo mekai ba zunga pe ba bengisi ngai to ke na lolo la crevette na ma campagne to ke na ko kuta na wana batu nyonso ba ye pour fo ba mekangai na koti na scène ngai Malaika na Mindoski na nika tableau wana na biso ke tableau posé na biso ke ma bomengo place bazaki na mama boli baningani garçon asa somo allez na sali pe film mobimba film sili e cartonna na poto zali moko ya ba film o ebimisa nga pe makasi na poto mukuli bimana vinanga
à partir ya wana ba mama bomengo na mama bolingo batikali bafani nanga ale nde naye ko intégrer bakomo benganga na komi pe ko tourner ba rôle na ba vie kwedi donc na komi pe na membre ya groupe Salongo tango groupe tistenge sana kufa groupe ta Salongo longo na compte RTNC et komi Asbel to komi ko lekana raga au grand complet bango nyonso nga pena na koma ki membre effectif ya groupe Salongo. Alors titi groupe Horizon et ko Salema wana mama bomengo mama bolingo bango mibale balaki quoi ba tête d'affiche ba mama linga pe bazalaki wana producteur ezalaki Emile Zola que je salue en passant Ezol Production. Alors to bandi ko tourner mama boli na mama bomengo batalinga babi oyo aza remplaçant na biso ya lobby ti ba ko komisa nga pe moko ya ba scénariste ya groupe Horizon na koma ko sala ba scénario pe ba mama bolingo ba otikela nga pe na bango bana bango po mayele bana mayele na bango mais bazo tika relève nanga bazaki soki film eza e ba pesingai na luki ba site to discuter ba casting na bandi ko koma script tango tournage yo salema en tout cas mama bolingo ba former nga makas na mama bomengo na koma ki tiko sali sa répétition wana mama bolingo mama bomengo a poto mama boli atika na kin mama bolingo koma ko coachenga do atikela nga pena scène na koma ko sali sa répétition wana ba fait mbonge ba ki pe ko intégrer bazaki pe na groupe Horizon papa na koma ki vraiment membre moko influent ya groupe. Après producteur moko zaki na poto ayiki ko benga mama bolingo to sala kaluka ba nzonzingi moko me ya ko sangsaka ba grand artiste ya Congo nde mama bolingo sikoyo abenginga lokola yeba ki talent nanga abenginga to kome ko sala scénario et pe mon pas mwana na ye Nadine que je présente aussi ba condoléances na kitambo ngai mama bolingo po mama bolingo pena ayaki suko simbanga wana mama bomengo azonga ka poto so ka zongi poto biso to tikali ko tourner après awa pe mama bolingo aki ko za kopo wana abenganga associanga to kome ko jouer na ba mama sisi to intégrer na projet nani Julien ya groupe Sinarke Thérèse Meta Junior Lusayulu mama boli ayaki vraiment ko simbanga sou makasi to komaki ko tourner hermo tozo kenda ensemble bibi play ba répétition tozo zonga to komaki vraiment close tozaki presque chaque jour il faut ngana zana mama bolingo na ndenge pa ki suko coachenga ili susu makasi en tout cas eza ba témoignage moko na ko bossa na te et puis tango ngana ye poto to kutani pena mwana ne mami bolingo to komi ko travailler mama bandaki toujours de loin ko pesa ngai ba conseil ya ba scénario ndenge nini to ko sala voire même na moment ki akoma ki pe maladie nzote bande ko déranger ma bande ko tourner boko mona film autre ozongi c'est la binope azaki pe ko tourner donc azaki mama moko yo alingaki ngai mingi alingaki groupe Océan mingi alingaki musana ye mingi. Donc voilà ba témoignage oyo ngana regarder pa ya mama et puis azaki ceux qui to kei tournage to bano sa ndoni wana abane ko babula nini nzombo ababuli yango boina mungu abwaki mungu alikolo nzombo atumbi yango na ngai 600 ababuli nzombo ababuli nzombo et puis moment ngana bane ko préparer mariage en 2012 pour ngana balaki mama Sissi en 2012. Alors moment on a préparation mariage azaki moko ya ba maman ba sunga ki biso mingi na conseil et na yeba ka jour ya mariage nso tango to limito kota ya ki libanda abana ozela biso ko to libanda déjà ya salle avant que to kota faut mon sengo azalaka nango na mama Chakou na ngai que je na lobby pepe à son âme mama Chakou pe azalaka mukolango susu sengo azalaka makasi donc biso toza bano yo ba maman ba lingi biso ba lingaki pe biso mingi. Voilà pourquoi na moment oyo groupe Océan to ko rendre mama bolingo ba hommage moko mérité associé na libota na ye associé na bana na ye associé na mami bolingo associé na groupe Salongo vraiment
le groupe Océan et de cœur avec vous tous. Boya le 5 avril 2025 dans Northampton. Adresse Zobi Mawana, numéro à contact Zawana pour rendre hommage mérité na icône na biso maman. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondelio na fukamiye. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Ezaleli wana, gommer, il faut gommer.